Merci Christian Bosembe. Lipasa nangai. Bato ebele peut-être ba otunanga question pourquoi on a bengi lipasa. Parce que moto na moto ala oti na mo ngambo na place nzambe abandaki lisolo na ye. Maintenant Christian Bosembe toza na parcours monene na maetali journalisme. Parce que après avoir que moko na moko asala musala na ye na place ya utaki tozwaki grâce ya kobanda musala esika moko na Africa Télévision. À l'époque madame Esther Abedi oye atika biso déjà paix à son âme apesaka biso confiance pour teto sa musala oyo yango wana uta mokolo wana ti lelo Christian Bosembe azali famille monene basi na biso baebani batata na biso baebani bandeko bayebani ngana Christian Bosembe tant que nzambe azo batela biso je pense que toko continuer kolingana aza motoyo naza na ba témoignage mingi pona ye naza ko beta sete na likambo wana pamba te tango makambo eye awa na niveau ya masolo na kobeta sikoyo bato balingaki ba interpréter bato balingi ba bwaka mabanga liboso ya Christian Bosembe. C'est comme si Christian Bosembe nde ayaki ko bunda pote ngai na koma na likambo to komi awa te. Christian Bosembe lipasa na ngai na bandeli yango lelo moto akabola biso azali te ndenge balobaka bolingo wa mbisi na mai mutakabola yango pécheur. Nazoli kete soki nkolo nde akati likambo wane kozala te mais pona sikawa ndenge nalobaka na mingi nanu namoni mabe na oti sikoyo te. Christian Bosembe aza na motema na ngai et puis naza na lolengo ya azosala pour preuve Christian Bosembe akomelinga mokanda monene pona kotalisa soutien na ye na likambo oyo alors que yaki na Congo web pona kosenga bapesa ye espace abanda kosala ko diffusaka eloko no ya salaka Kin Info elekaka na Congo Buzz Critique Info pardon eza na Congo Buzz asenga ki yango ava d'abord asenga ngo abenga kingai uta kala eza lelo te et puis na encourager ki na démarche a umeli nango mikolo ebele kasi akomaki na niveau ya kozwa contrat pote ye abanda kolega zo futa $300 abanda ki yango mokolo ya lundi kaka mokolo yo ngai likambo ekomi. Donc Christian aza moto akosepela na malheur na ngai te mais ayaki lokola bato nyonso baye koluka esika basomba espace baleka mosala ndenge ba Peter Tiani basalaka ndenge bato ndenge na ndenge ba camarade balekisaka makambo na zoloba ya koluwe espace Eliezer Ntambo ayebi yango po taza pe moninga na ngai lelo aza député ayebi makambo nyonso na ndenge salamaka. Donc Christian Bosembe tango amoni ke bato ba interpréter que Christian Bosembe a trahir ngai akei na Congo epoazo esiko nga na bandai kosala nzoke za yango te na bolingo toza nango ya ngai na ye. Christian a résilié contrat na Congo web akoleka lisu na Congo web te aboyi pona kobatela bondeko na biso ndenge tozali awo na o wana azo mérité ba fleur po alakisi aza mobali wana ya liboso bato nyonso balingi baloba mabe pona ye na kebisi bino moto aloba mabe na likambo wana te moninga ya malamu nde ye wana. Deuxièmement na kozala bref pour na makambo etali ngai eza pasi moto azwa maloba kwa beta lisolo na ye moko mingi akomikumisa mais malheureusement awa ekozala esika akomikumisa te. Na yaki na Congo web na mois de juillet na utaki Africa Télévision oyo lelo naza na bango ba relation malamu naza na problème na Africa Télévision te. Africa Télévision balongola ngai te ngai nde na longwa pour preuve nazolo bango sous réserve et contrôle ya bandeko ya Africa Télévision na minute oyo toza kosola na bango na malamu pamba te demande na bango ezalaki tomeka kotala nini tokoki kosala ensemble ezali ndako nango na Alexis 9 ans mobimba mais
boyebi na verbe tolobaka nzela oyo lokoti mbongo bazonga ngomba lebele na likanisi ko kolokota lisusu mais nzelo barato na liwa il faut mituna moi ba question ebele tozana ba relation malamu na pesi bango pe mbote tango na longwe na Africa Télévision nazali société bosolo na politique ezali société ezala numéro ya registre ya commerce ezali na statut ezala na règlement d'ordre intérieur tozana ba document nyonso tomituni esengeli tokende wapi bato bayaki ebele balingaki tokende pa na bango mais nous n'avons pas trouvé l'importance ya kozala bisika nyonso. Finalement on a décidé ya koya awa na Congo Web pour na kosolola tango toye na Congo Web ngai na assistant na nga Trésor Kalafay. Je me rappelle ce jour-là, Yves Bouya, mon ami, azalaki pe présent, Edmond Izuba, oya perdre maman naye. Tokundaye vendredi, na pesi ba condoléances mingi, na kombo ya bosolo na politique. C'est un ami qui a toujours été avec moi na Rosalape na bango. Et loko nini salamaki. Na koti, na kati ya bureau, ya monsieur Chabani. Tozalaki ngai na monsieur Papi Mandeke o azali directeur général ya Congo Web. Boyebi ke Chabani yenda azali PDG ya Congo Web epi na ba entreprise na ye azali lango ebele. Sima kosolola na ye kulutu wana lobi na ngai ozaleki na ngai na okangela yo makolote lokolo ye sala musala na yo. Ce qui osali musala problème ezalité pona makambo ya mbongo toyokana ki na ye tango ya lobaki na ngate ba espace ozo senga nga eza ebele esengeli ofuta mbongo koleka oyo mais si makosolola na ye mingi toyoko koma na niveau ya kondima na banda kofuta $300, c'est-à-dire bosolo na politique koleka lundi mardi mercredi jeudi vendredi pendant un mois, mais tu as $300. Toyokani, ngana sengi kulutu salisangai nazana misolote kulutu andimi. Tango toyokani na Chabani, entretien na biso misatu atindi to solo langai na monsieur Mandeke wazali directeur général. Nde to sololi na Mandeke to kamati misolo to pesi bango na maboko. Et puis mokolo elandi to mikolo mibale, je pense que assistance à la précision nde baye ko sala mokanda contrat o ezali awa ba avocat ba ko expliquer contrat wana ezali contrat ya une année et ko sala renouvelable soki toyokani na bandi na Congo Web boyebi Congo Web boyebi pe audience ya Congo Web il y a de cela 8 mois bino moko boko pe sa réponse na likambo wana. Est-ce que Israël Mutombo a mis audience na Congo Web? To Congo Web nde tomboli Mutombo bino moko nde besoin la réponse. Nga na la réponse te. Nyonso tango tolekisi na Congo Web problème ezalaki te. Nazana ba bureau oyo na luwaka oyo eza à part. Nazali travailleur à Congo Web te nazali partenaire lié par un contrat. To futa kango balam. To tika ka zana nyongo te. D'ailleurs parmi ba partenaire au Congo et Bazanango, je pense que parmi les meilleurs partenaires au Bafuta Katan, Nazolo Bayango Bakoiko témoigner aux Alingai, Bosolo na politique, Ndeto Futak. Tovani na biso malam likambo ezalagite. Tango to komi, je rappelle ici que émission est Limboso na Congo et Motatuna Kango eza Kalafay, Trésor. Ngala zalaka na Lubumbashi pour la mission de service. Tango to zongi, na bandi musala bino moko boyebi ndenge toza kosala tozo sala musala te poto koma ba pauvre tozo sala musala poto bonga soki ba journaliste belé lelo baza na difficulté c'est parce que ba bisiko bango bazali bazotia bango bakal balingi ba journaliste ba évoluer te journaliste akotika la mobola te journaliste aza moto akoki kosomba lopango akosomba mituka sans que ayiba mais na musala na ye
asali pe bafuti ye. Journaliste aza mongamba te. Journaliste aza yuma na yo te. Oyo ozosakanila opesaka mbongo po opesaka ye mitindo. Toza contre journalisme wana. Toza pour journalisme oyo moto atie makanisi na ye ofuti yango mbongo et puis asali mosala na ye. Nga naza parmi batoyo bazo kanisa ke lolenge wana journalisme ekokenda liboso. Toza na ba journaliste ya minene ba oyo bayibi mbongo te mais na mosala na bango basombi mapango ba construire ba vie na bango baza modèle pona biso pona nini tolanda bango te bango balalaki na cimetière te ba s'organiser bazalaki déterminé et puis ba komi na objectif biso pe tokoki kosala yango na oyo wana ngai pe na équipe na ngai tolobaki tokoko travailler na Congo Web na contrat na biso bango bazotiela biso espace tosombaka kaka espace na espace wana bokoyoka ndenge mettre ko expliquer na kati espace bazo disposer pe plateau pour te to ça l'émission directe to bandaka d'ailleurs na ba rediffusion ezalaka penza pasi ero wana bazo rediffuser biso na minuit bazo rediffuser biso na minuit 30 lokola ba info dernier mais ton ndima yango pamba te to yebaki ke to lia matembele na kimia mais to boyi ngombe na pasi les choses ont évolué to komi na mois de mars pour aller plus vite to moni Congo Web bakomeli biso lettre na kati ya lettre wana d'abord avant to koma na lettre ezali avant d'ailleurs to koma na lettre na komi koyoka kaka makambo na couloir makambo ezoloba ma de gauche à droite est-ce que makambo nini bazoloba na yoka na couloir Israël asomi mutuka mususu wana bazoloba na couloir nazo rappeler que tango na yaki na Congo Web na yaki pieto te na yaki na mituka déjà mibale et puis nzambe nda apesinga yango soki mituka ekoki kozala élément ya kolakisa mutu abongi c'est que mutu azali bomo azoloba makambo modèle wana parce que moto musu akozala mutuka eza moyen de déplacement pe eza choix ya mutu musu akozala mbongo mais aboyi kosoma mutuka eza choix na ye moto musu azala lopango mazo futela quelque part eza discipline ya moto mais soki omoni moto akomi komona kosomba motuka mususu ekomi indice ya kobonga bino bopesa nga réponse est-ce que eza jalousie to eza eloko mususu nga na yebite na ye koyoka eloko mususu balobi yo abakisi ba bureau mususu et puis abakisi ba agent mais papa mosalo tozo sala eza poto tikala lokola bato bazobela kwashi bakotambola lisu te pona kokola toko sala mosala tolonga na point 1 malembe poto mata na yokaki yango kana nzela nga bibolo kwa bazoloba moni likambo bayebisi oyo moko te moyo pesa ngo importance ezate abibo totala kaka mikolo pusani na yeko mona bakomeli nga lettre na Congo Web na kena kati ya réunion wana ya Congo Web ya liboso d'abord ngai navandi na PDG Shabani yoka makambo ya zoyebisa ngai tango yaki awa ozaki na mbongo te osengaki ngai na ndimaki ofuta $300 na maloba na yo moko même mikolo epusani quand même yo moko zomona kozozwa mbongo ebele ba invité ba calcul na ye nazo répéter makambo sous contrôle nazo tanga maître Raphaël Kibuka qui est informé de cette situation Kulutu Frank Diongo azali informé na mambo nazo lobo po baza bato bakota ki likambo wana quand même moi mbongo emati ba revenu na yo soko zo yamba invité moko na émission soko invité apesio muketolo ba par jour okozwa 200 bazo betelanga calcul eza lokola kolo lopango ofutela ke pa na ye mais obakisi ba karo abandi réflexion ngape na vandi nazotala non il faut te revoir quand même moi mbongo tout ça mbongo ekozaka bongo te c'est vrai tango na yaki ni bandeli misolo ezalaki bongo te na solo laki par rapport à oyo nga naza nango baliaka ngai na soni te na kwa kofuta mbongo zolo bate mbongo naza nango ka $300 andimaki nga kaka na $300 to signer contrat ya une année na mois de mars nanu to komi une année te po une année kosila na mois ya juillet ya neo ya 2020 tango rappeler nga ke faut to revoir contrat to meka kotala mbongo wane komi muke esengeli tota quand même ozo gagner ebele azo betela nga na machine na YouTube
boza ba journaliste nazoloba wa mama bibi azali nga ba piratanga YouTube naza na Afrika télévision bato baza bayebi bale ya bazali ya baleki nanga bazali ya ba piratenga compte ya YouTube nazaki déjà na 23 000 abonnés sko ko bandela yango nazaki na Afrique du Sud faut na lancer message pour que to bandela zéro première émission to sali trésor Kalafai mutasali yango 42 vues bo uti na 23 000 abonnés bo sali première émission boza na combien boza na 42 vues na vandisa bango na bisi bango la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première bo vanda kimia nzamba ko sala musana na ye lelo yo nanu to atteindre loko tozo kanate mais to zape o to zalaki soute. Dieu est en train de faire un travail. Aujourd'hui, nous avons 70 000 abonnés. L'objectif, c'est avoir 100 000. Si tu as 100 000, tu as si tu as préparé biso. Toko koma parce que Zaki ndokite nzamba opesa. Chabani abengingai to sololi nayi. Ngana bisi problème ezate. Mais nazana contrat moko to signaki déjà. Contrat est comme na suka na mois de juillet. To solo là. Ceux qui solo qui totala tant que banda contrat sika moya ko bongisango ezali ba demande ozolo ba ona ozana raison vie ozana raison mais to koma nanu na juillet simande to ko bongisa PDG Chabani a boyi démarche wana d'abord à remettre en cause contrat ou andi ma contrat ote pona ye ngai na DG na ye mandeke toyokani na ndenge na biso nde to salaki contrat ou bongo soki toyokani depuis on a nazala tito za lelo yo PDG mon colonie ne so ibisango ko lekate pona ozaka na contrat atikala ko ibisanga loko wana te ba document nyonso ezaka na Congo ndeko Rigen maître Rigen ayaki pona ndeko Chabani Gilbert Biladi ayaki lokola collaborateur direct ya monsieur Chabani nangai tozalaki au total lokola 5. Souci nange zalaki DG Mandeki oyo to signaka na contrat ye pazala mais balingaki déjà zala na quantité OK moto na signature ye wana babili kambozate to sololi pona nini to sololi po ya komeli biso mokanda maître pesanga na mokanda wana bino moko boyoka botuna oyo ezali kambo nini na ebisaki bino biloko ekobima yoka nano Congo Web Télévision, yoka lettre. À monsieur Israël, présentateur de l'émission Bosolo na politique. D'abord, à Komagi Mabe, il faut que Bosolo na politique officielle. À Komagi Mabe, à Congo Web TV, Kinshasa Gombe. Invitation. Après les échanges verbaux que vous avez eus avec le président dans son bureau, c'est-à-dire à reconnaître que Ngana Yeto Solo Laki. Concernant les termes du contrat qui vous lie présentement avec Congo Web, pour la production et la diffusion de l'émission, Bosolo na politique, s'il vous plaît, tolérance. S'il vous plaît, tolérance. Nous vous prions comme convenu à une séance de travail avant la fin de ce mois avec le président pour l'harmonisation du nouveau contrat qui prendra effet à partir de ce mois de mai 2020. Donc, contrat est déjà tina mois de juillet. Nous avons un contrat tina mois de juillet. Mais, il y a bengi biso na réunion pour toi annuler le contrat. Tout ça, le contrat moussous. Donc, ceux qui ont le contrat en mois de mai, tu travailles. Pendant que tu as un contrat. Avocat nangai maître Raphaël Kibouk, maître Michel, maître Serge. Bavandi to solo li balobi bon dans la vie. Des fois il faut accepter wana terme ming Christian Lobaka. Il faut accepter de perdre la raison pour gagner raison musu ya munene. Moi je me suis dit bon, il n'y a pas de problème. Tokoyo kozala bizengi, to ça nanu moi j'ai akizengi. Bien que toza na contrat. Bande ko nangai. Monsieur Chabani a lobby na ngai na futa ye $4,000. Na uti na 300 pour na futa $4,000. Papa. Société nini obino boyebi. Banda TV banda moto ko futa $4,000. Ata ba brassicole na ko futa.
Attends, la télécommunication là, on fout. 4 000 $ le mois. À la lobiter. Wana eko simbate. To continue à la discussion et belé. Ote au salaka 20 heures du temps. Au salaka 20 heures du temps, il y a 20 heures na diffusion. Et puis la diffusion, ça la 40 heures. Papa, nazanga mon côté. Batonio so baleka na chaîne ba magazine ezebele. Pourquoi tu as rigueur na makambo wana te kako yangai? Ngara bibo problème ezate. Bande ko boyo kanga s'il vous plaît. Na komi na place oyo ekoza moi glissa moi biloko ko mebela. Na ko zongele loko te so ke déjà. To komi na likambo wana. Si ma discussion ya biso na ye natangi bato bazalaki na kati. Natangi maître Raphaël pour ngai avocat. Natangi maître Rigen pour ndeko Chabani avocat. Et puis natangi ndeko Gilbert na biso mibale lokola 5. Toyokani boye. Eloko ya sika ekoti, eloko ya sika we ekoti na contrat otokosala na demande na ye mbongo. Mbongo elongwe na 300 $, après discussion tokomi na 700 $. Eza d'abord rebellé. Mais ton dimi yango ba doubler ndak. Mais ton dimi ko futa 700. Et puis ya mibale toye koyokana pona ba heure ya diffusion ya rediffusion parce que problème nezalaki soko sali émission na tongo direct na heure ya rediffusion ozo tourner lisusu ngana expliquer que ba raison ezalaka boko za na tongo bo sali actualité mais na moi actualité mususu se produit pona ko zala en temps réel il y a possibilité oya ko tourner na heure wana et ko ça la problème té après c'est la condition avant ça la bongo il faut senga o informer ngai au préalable na trouva qu'il y a un problème té alors biso qui y était okoyi koloba na ndeko Gilbert soki ndeko Gilbert azate ozwi DG ndeko Mandeki ngana moni yango problème té eza administration biloko tosalaka depuis kala soki tosala émission na tongo eke na poko esengeli tosala eloko tosalaka bongo toko signifier bango po totala disponibilité ya plateau et puis tozwaka charge ya bato nyonso bazo travailler wana po bazo travailler en dehors ya programme normal tosalaka ngo déjà donc oya ko expliquer tomonaki yango problème té nyonso eleki nango normal na tuni ndeko Chabani na suka tosala nini na lobi te makambo ba contrat totikela ba avocat po ezali domaine na biso te bien que je suis étudiant en droit mais nazana na maîtrise ya ko élaborer contrat te toyokani ba avocat na yena ba avocat na ngai ba kota en contact po ba élaborer contrat oya sika ba bakisa be élément oyo kozala pour que to signer OK sikoyo en attendant contrat ko salam nga il faut na tourner lobby attitude à prendre na sala nini na futa mbongo to na futa te po il faut na banda to komi na suka sanza po lobby na ngai ke soki na futi te to sala te a lobby na nga tu peux payer na kei na koti ti place ba futa kana tindi trésor kala fa ye assiste to futi $1,400 pour na 2 mois mois ya mai na mois ya mars et na mois ya juin pardon mai na juin donc sanza o tozali na o eza koya to futi yango $1,400 to bandi musala en attendant ba avocat bazo travailler pour ba na contrat ba terme de référence ici to solo makambo eleki malamu na bandi ko sala na nga kitoko to komi lundi toza na problème te lundi to yebi eloko te to invité honorable Daniel Safou oya s'excuser normalement il fallait zala nande ko aller à lenga baye po basala débat na bango bomo message ba téléspectateurs baza ebelé à travers nani la République et puis le monde bazali plus de 50 millions de personnes bao balandaka bosolo na politique boye bibino moko bosolo nazani eloko na koloba te bosolo eza esu yanga ete komi ya biso nyonso bosolo yango nde service traiteur bikolo nyonso bazolia tokamwe toya na tongo toya kosala émission tokuti porte ya kokanga na ba invité quelle humiliation obengi bato basokoli balati bilamba batie carburant bafuti mbongo pona émission tosali annonce bato bazozela émission manque ya respect pona bato wana nayokaki nzoto na ngai poli pour la première fois nami yokaki naza humilié ba humilier tout un peuple ba oyo baza fidèle na programme neno bango balingi
na tuni raison enini monsieur Maurice ou azali directeur ya programme alobi nango tuna monsieur Bodo azanasi na tuna Bodo ekomi sai sai na kalunga na tuna Bodo binga na tikaki côté à régie et finalement ils ont pris le courage de me dire que c'est sur instruction à Chabani à Boito Kota poto tourner émission. Quelle était la raison? Quelle était la raison to éviter? Alors ngai lokola, s'il vous plaît. Ngai lokola moto yo azo prôner pour un état de droit. Moto azali respectueux ya mibeko na koka qui commis ça la justice te. Qu'est-ce que j'ai fait en priori? Na bengi bâtonnier. Na informé avocat nangai. Avocat peut ba informer na parquet. Parquet a tindeli biso ba inspecteur. Po ba ya ko constater na biso lolenge ba pekisi biso to kota na ba droit na biso. Po soki na lobaki likambo. To na força ki ko buka porte ko comme destruction méchante. Oh Israël a saliboui. Oh sursaut d'orgueil. To kota te. Ngala za mwana nzambe to ko kene na logique wana. Nandimi ko ki mambango seke na yokani na mabaku. To ko kene ka bongo. To komi na likambo wana ba inspecteur ba ye. Ba inspecteur ba kamwe ba invité ba telemi. Ba inspecteur ba lobi nani akoti nani aboyi bokota biso to lobi directeur la programme ye. Tala pe papa musu batangi ye. Bangono so bazo wangana. Finalement na couloir monsieur Chabani aye. Alingi to longwa na couloir bo longwa na couloir ngabi te tata ko bangisa moto te. Mwana musala no awa azate. Tozande ba partenaire. Un peu de respect na partenaire. Bande konazo ibisabino clair boza bande konanga ba journaliste. TV à ba chaîne ça n'existe pas. J'assume ce que je dis. TV zali le contenu. Soko za na programme. Canal Plus nazo salele publicité mais je passe. Bo vanda ba 0 heure azoko tsa millions eza par rapport à chaîne T. Eza par rapport à un programme. Et puis nos journalistes bozo élaborer ba programme wana. Bino ne bozo sala force ya ba chaîne ebele. Pourquoi bazo considérer binoté? Pourquoi bazo considérer binoté? Bino ne batu bozo concevoir. Bino ne bozo sala musala. Et sengela ki bozo minimum ya respect. Bozo mériter yango. Tango ba inspecteur ba ye ba vérifier finalement monsieur Chabani a mis bango na bureau. Inspecteur a ki a solo li na ye. Atunie mituna ebele ngala koloba wate na parquet ndeko nanga waze kwa lobaka eloko moko ozocha makelele mingi potang tozo swana mutazo komate mais so toke place lobika ka ofinga bobabi zela to bandela bakomi je pense ko koloba na réserve et puis awa ngala koloba makamu mingi te webi so ozo swana na mutu kozala pressa aussi sa malobate ko swane ko umela loko eza de sa justice to kolobela nde kuna awa to kolobate ba boyi biso to sala émission raison tina suka et banité ba précision nyonso na kotika na ba avocat ba koloba mais na lingi na mituna question Chabani record PDG mutu munene asala batu nyonso yende aza mutu akala TV awa ye mutu abanda biso nyonso toyeboye nyonso eza ye na ndimi kulutu oza makasi mais contrat nangai ezati na mois de juillet. Pourquoi au boy ngana sala émission na lingina na signifier na batu nazo silisa moto ayebisa yo teke na baboyi na sala émission pona yambaki moto moko vendredi to na yambaki moto boy lokuta ngana zali société soki na yambi invité soki c'est sac alingi akomela ngai te naza na cahier de charge ya bosolo te déposer na c'est sac soki c'est sac a monique to bimi libanda ya cahier de charge bakomela biso bayebi ba adresse na biso po nyonso to komi na kati ba service à sécurité soki ba monique to bimi libanda ya makambo bakomela biso te bakomela biso na yambi mokanda moko te Chabani nandenga kati biso atikali ko notifier biso na papier te atiki ko avertir biso te
atiki obenga biso na téléphone te atindi pe moto ya koyebisa biso eloko te toza surpris to constater que baboyi biso to kote eloko mosusu esali te nalingi état de droit na likambo wana esengeli esalama bato mosusu bandimaki te ke plainte ezali oui monsieur il y a la plainte contre monsieur Chabani na porté plainte et puis nakozonga nsima te na porté plainte il faut nakota na badroit na ngai nous avons un contrat monsieur il faut le respecter koya koyebisa ngai to azalaka kaka boya monsieur il doit respecter les contrats. Il doit respecter les contrats. C'est une obligation. Il va le respecter, c'est une obligation. Mais je demande à ce que M. Chabani a respecté le contrat. Et le reste, l'avocat va expliquer bino. Il n'y a pas un problème politique au Ekati émission. Le président de la République que je salue n'est pour rien. Mouta ko yebisa yo Théo Fati atini bakate émission lokuta. Et zape bakamboto bayambaki bato FCC babengi lokuta. Motomoko FCC abengi azati. O moto alamuka eloko esalamite. Tika kokose la Fati, tika kokose la makambo FCC, OMLC o lamuka lokuta. Messieurs, olobaki na ngai na ba indice na yo mbongo ematingai na ye mwa matama mwa mutuka mususu obosani ke nazaki na mituka mibale. Na ndimi pe komatisa mbongo, tofuti pe mbongo, mais tokoti na ba droit na biso te. Soki monsieur Chabani a respecté contrat tokoti kate jusqu'à ce que justice et katalikambo wana. Maître, vous avez la parole pour nangai. Soki mituna ezali, je suis disponible à répondre na ba question nyonso. Il n'y a pas de questions tabou. Très bien. Alors, merci beaucoup to les canamé ba avocat na nous psychoté. To ka psychoté, to poser la question après. Tozui ndeko trésor kala fay, yeba aux à la bref, a expliqué biso ndenge bosolo ezali. Après, avocat peut pas. Alors, s'il vous plaît, on a besoin que, tant que vous recevez l'émission, tant que vous diffusez l'émission, vous optez pour l'intégralité pour que, pourquoi l'avocat est bima, pour qu'elle a déplacé, s'il vous plaît. Alors, Ndeko Kalafay, vous avez la bref, et puis l'avocat peut la parole d'abord. Merci Ndeko Christian. S'il vous plaît, merci à ma confrère Nyonso. Merci pour la patience Nabino. C'était prévu au bandana 14h. S'il vous plaît, on ne pourra pas s'entendre si vous nous donnez en même moment. C'était prévu au bandana 14h, mais moi ma kelele comme il se peut au bandana mais au moins merci pour la patience Nabino. Nga na koloba mingi te na expliquer bino ka fonctionnement ya boso na politique. Ndenge déjà loba mi wa boso na politique eza kaka émission te ndenge bato bele bakanisaka. Boso na politique c'est toute une structure où ezali bien et mieux organisée. Boso na politique ezali na qui connaît plus tôt avancer s'il vous plaît. Oui, allez-y. Boso na politique ezali na personnalité juridique. Boso na politique ezali na règlement d'ordre nango. Boso na politique ezali na cahier de charge moko ekota na CESAC. Ote structure régulaka média na mboka na biso eyeba ke boso na politique ezali. Na kati ya cahier de charge na biso to expliquer ndenge ni to salaka. To expliquer na ba konzi ya média ke boso na politique yiko yamba mutu moko. Yango so bomoni invité moko na plateau bolo batete mikolo bobungi bosa la musala ndenge sengeli te. Na kati ya cahier de charge na tout expliquer na c'est ça que tokoki ko yamba tendance moko. Par exemple, si batu ya cash, ba oza bango moko na plateau, baza ko communiquer na sujet moko boy donné. Tokoki ko yamba batu na contradiction, donc ba tendance différente. Tokoki ko za na FCC, tokoki ko za na cash, tokoki ko za pe na lamuka. Wana zali oyo boso na politique azali nango en termes d'organisation. Mais aussi boso na politique azali pe protéger na niveau ya Sokoda. Au niveau de Sokoda, si on va œuvre na bango, œuvre intellectuelle nyonso, ba to protéger na niveau de Sokoda. Boso na politique ezali protéger na niveau donc ezali marque moko déposer, ori ko yibango na luenge to soko yibango l'état a rolandela yo. Na musana biso na salaka chaque jour soki to se décider na muto to yamba par exemple le lobby mercredi, au moins na mingi to salaka annonce nango na ba réseaux sociaux. Tokozwa photo moko ya mutu wana tosali affiche moko oyo tokopanza na ba groupe WhatsApp, tokopanza Facebook, na Twitter, na ba pratiquement na plateforme nyonso existaka
tokopanza yango mpo to annoncer déjà na batelespectateur na biso mpe na baauditeur na biso ke lobi tokoyamba telle personne ekopermettre na bato nyonso balandaka biso batindela biso les questions par rapport à Moutouana, vie na ye ndenge na salaka au-delà ya makambo soki kolobela ata soki aza politicien. S'il vous plaît, Batouna Sima, est-ce qu'on ne peut pas continuer vraiment? Bateau a besoin de solo, par contre, pour la musique, pour le solo, il va évoluer en tout cas. S'il vous plaît. Bon, les partis ont séparé la politique. Et ça résultat de Moussa, tout ça, pourquoi? Parce que ceux qui ont dit que Christian Bossembe, tout de suite, annonce. Je vois que ça, les camarades de Christian Bossembe, ils sont à l'université. Ils sont à l'école primaire. Les éléments ils ont constitué vie à Christian Bossembe avant Azala ou Azali. C'est-à-dire qu'on permettre que tant que nous avons préparé une mission, nous réunir les éléments de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Mais aussi, différemment dans l'émission se distingue pratiquement dans la République démocratique du Congo, chaque 9 heures, nous avons un conseil de rédaction. Conseil de rédaction, ça va permettre que l'actualité de ces alliés, je crois que ce qui est beaucoup plus important et ce qui touche plus la population proche de Bisso. Il y a un à table, il y a un débat, on a invité na biso. Donc, c'est la petite organisation, il y a Bosso la politique, mais j'aimerais présenter quelques membres de la politique. J'ai un gars moko boye bingai, ndeko ya simbi téléphone, techno, chemise bleue à Liputa. Il y a bien apprécier Mouyoko. Pour se retomber à le boko. Apprécier Mouyoko yoana. Ndeko roublé bamba zalaki awa, na évité sera kimel ngambo nini. Ndeko roublé bamba yoana matal ko. Ndeko roublé bamba zali caméraman na biso. Apprécier Mouyoko na bossa na zali réalisateur peu mayele nyos o ezana kati ya bosso na politique en termes de production ça pas apprécier Mouyoko. Ndeko roublé bamba za caméraman. Ndeko platine ça si apprécier Mouyoko tomba le boko pas zali caméraman. Ndeko ordi mobala azawab. Je vois qu'Aza Libanda, Azape caméraman. Ordi mobala, ordi matali koyo. Ndeko ordi mobala Azape caméraman. Tout ça là ndeko régime, Azana service administratif nabiso. Je vois qu'il pas eu combattant. Au moins maintenant ce qu'on a battu et belé on va travailler nabiso comme ba pigiste. Mon néo est dans la société, manque à gagner. Et puis, ma population, ma client, pas qui est aussi à être informé. D'où tout le en tout cas, préjudice, et vous allez exemplaire pour la décourager. Pareil, pratique. Et dans l'opérateur économique, pour respecter. Parce que le contrat entre les deux parties, c'est la loi des parties. Donc, merci maître. Alors, ma question est avocat Abi et Koki Ponaye. Donc, vous savez Koki Ponaye. Alors, on va passer à ma question-réponse. Na réponse, s'il vous plaît. Na la lisute. Si on répond à la question, on arrête avec ça. Na lingi d'abord à partir à Awa. Bibisa va plan. On va répondre na otombo la maman. Na lingi avant peut-être na répondre à la question à maman. Na lingi na remercier ma camarade journaliste nyonso. Ba oyo batiki ngai na itumba oyo te. Na lingi koloba te ke ngai nde naza meilleur journaliste. Soki bolobi bongo bokosi eza ngai te. Mais là on a yebi, nous sommes une équipe. Na kati ya équipe, motonyo so abeta kaza na rôle na ya zo jouer. Mais la finalité zali équipe ezwa victoire. Nazali contre ndenge kulutu na ngali foko alobaka yembaka ngo mingi. Boza na kati église moko yo moko pasteur, yo moko trésorier, yo moko mobeti mbonda. Yo moko pe oza interprète, au juste église yango eza ndenge nini. Kata passe Kabola Nkembo. Merci na ba camarades journalistes. Merci na bandeko na ngai ya Bunya. Oye sika bato bazokufa ebele. Bango ba bengi baleli na motema na bango po sango asalimisa te. Merci na bino nyonso à travers le monde akwa kotanga bisika te. Na ndenge bino bosali. Motuna ezabo. Na lobi na yo pe na bandeli na tomboli yango mabuku. Na lobi ya solo.
ngai na ndeko Shabani lokola biso to résilier contrat te biso toza na contrat na ndeko Shabani toza na contrat biso motema ezopela po te tokokisa contrat toza fidèle na engagement na biso vis-à-vis na ye ye nde apekisi biso tokɔta na droit ya korespecte contrat toza na eloko mosusu te soki eza na eloko mosusu ebombami na nsima ndeko Shabani nda explike biso mpo biso toyebi te oyo ye ayebisi biso eza kaka bakosala te mpo na nini toyebi te sadi soki azwi information akomeli biso soki ozwi su makoki ya conférence te obengi nga na telefone to ye na biro soki eloko mosusu asika eza na koyebisa yo me na sikawa ndeko Shabani aboyi koloba eloko mosusu kaka aboyi biso tokota réponse apesi kaka yango. On passe à quelqu'un d'autre, hein? Oui, mon frère. Madame, attendez, madame, c'est là. Moi, si mon bali, Ndeko, tout le monde m'envoie question, mon corps, tout l'équipe. Andy Kassamana, journaliste de PSTV, ainsi que journaliste. Rappel à l'immédiat, on a eu pendant l'héritière. C'est Awa, on mettait la Bisoka à l'Isolo, il y a Africa TV. Mais on précise à l'idée, on dit qu'il y a Bisolo dans la politique d'Africa TV, on a dit. Et puis, il y a des sous sur la Congo web. Le moins des sous sur le Congo web par rapport à ma contrat. Est-ce que le même problème, on a dit en Africa TV, il y a moins la Lyon na Congo web. Voilà la première. Deuxième point. Le Victoria Bakaka vérité. Est-ce que vous allez dans la ranking, nous avons cessé dans le Shabani, tout est. Et puis, vous voyez que ça actuellement, Miss a l'église libre. Deuxième question, tu réponds pas parce que vous répondez déjà. Na deuxième question, tu nous sommes dans la rancune dans le Shabani. Na évité de répondre à mon déni pour ça répondre que na bino que toza la problème. Na kumisi kulutu. Kulutu aza pembe. Na no mona ete. Aza pembe mobali kitoko. Et puis bâtiment nyonso wana ozomona na yaye. Biso ba locataire. Donc tozala jamais na problème na vie. Ya zavia ba petit tout. TV nyonso ozomona vieux mutabandam. Donc vieux ba petit tout. Otikala ozala problème na été. Ça pour cette question les choses sont claires. Question ya liboso lobi na longo Africa. Na longo Africa. Raison la longo Africa est-ce que cause la même raison yango na longo? Non. Ils ont la même raison te. Parce que awa na Congo web na lobi no na longwete Afrika na longwa awa na longwete awa ezali nga naza na contrat esengeli na kota na ba droit na ngai ya contrat to bandaki déjà toza ko exécuter nyonso ezalaki déjà malamu mais ba pekisi nga na continuer ko jouir na ba droit na ngai contrairement en Afrique. Donc eza biloko mibale moyen na pesa ngo biloko ekokani ezate naza travailleur ya Shabani te. OK? Naza partenaire ya Congo web. Toza na contrat wana yende apekisi etambola. Donc pour le moment, ezate que toza na ranking ezate na longwe. Soki nazalaki travailler ne na longwe. Awa naza travailler te na longwe. Donc je ne sais pas dire autre chose que wana. Troisième. Mais raison en Afrique ezalaki s'il vous plaît, le lot de pas Congo. Sinon, ça va être long pour rien. Limbisa Christian, je vais raser ça. Écoutez, comme tu me sais, Africa Télévision a vendu 9 ans. Na yekoli ebele na Africa Télévision. OK? Eza ndako eza na ba réalité na ngo. Ba camarade ebele bazolanda ngai awa nde na olo babo bazali. Madame Laurette Mandala yende mokonzi ya Univers Télévision. Mama oyo akufaki Esther Abedi kimia na molimo na ye bandeko ya ndenge na ndenge bazali Patrick Mukadi azali awa j'espère ye pa yeko soutenir ngai bandeko baza ebele naza na ba relation ya malamu Afrique eza ndako na biso nga na utaki kuna Christian pa utaki kuna mais est-ce que so okoli na ndako na bino okoke no luka ndako na hotel ozaki na ndako na bino okoli mobali okofutela pe de chambre na salon Afrique eza ndako na ngai soki moto azoluka esika ya kolekisa publicité soki atuni ngai à part bosolo na politique na kotinde pe na Afrika eza ndako na ngai mais moi na koli akomi na ndako na ya 3 chambres na salon koyoka mabe te. Madame, s'il vous plaît. Madame. Yango nde question à suka na ko répondre yango d'une manière générale. Madame, allez-y. Question. Voilà, question après ça. L'habitude, ça, la chaîne de l'émission politique peut être
lesengo na bino ngai na ye na presse awa na umeli lelo oyo nakuti bato basalaki succès bato bavandisa bato nani akoki kobeta tolo na mboka oyo ayebi tosolola yango te tosolola yango ndeko Basile aza kopresente yango ntango mosusu soki azali te ndeko Eliezer aza kopresente nani ayebi tokomi wapi te lelo ekomi chaîne ya télévision nani akoboya mosala Eliezer asali na mboka oyo nani akoboya nani akoboya mosala Serge Kabongo asali kiosk nani akoboya nani akoboya mosala ya Christian Lusakweno Top Congo nani akoboya ba émission eza ebele oyo esali kombo mais bondima bosolo na politique il faut apprécier l'homme à son époque l'ingratitude est condamnable bosolo na politique ezoleka na Ntingi TV PSS TV ezoleka na Kinatu ezoleka na Radio Mont Bleu eza na Bunya ezoleka na Sara Télévision Boma Mwanda Ti Matadi ezoleka na RTBM Radio Télé Boma ezoleka na Radio Télé Zola eza koleka na chaîne ya Ndeko Muyambo na Congo na nani na Lubumbashi toza koleka na Molière Télévision na Canal 7 BZFM 97.4 ya Ndeko Deo Kasson tozoleka na ba chaîne ebele donc pour te dire que kokende koleka libanda ekozala problème te ngai nazali produit exclusif ya Congo Web te elingi koloba boy ndenge nazala téléphone na ngai na yeboy ndeko Shabani na yebo somba espace pote nasalaka mosala soki ndeko Shabani alinga zwa produit koma ya elingi koloba ya bandofuta ngai nde komi ya akoki kopekisa ekende libanda me ngai nazali kaka epi nazosilisa nazali kaka ngai moko te nalekisaka libanda bandeko ebele baza na kati ya Congo Web badifizaka wana balekisaka mpe libanda baboma nano mutu te kaka ngai mpo naza mwindu sombre comme des airs. Madame Lanoir, attendez, je passer par tout le monde. Grâce à Paula, il y a un côté positif et un question à Moïse Israël. Yo tuni nante. Si aujourd'hui, attaque un parti politique, il y a beaucoup de le lingue na changer, deuxièmement, au fait, il faut merci pour soutenir le moment chaîne. Après, mais pour que tu as l'opportunité, et on a surtout peut-être que vous en avez besoin, tout ça, on a eu interview. Et vous allez partir pour Très bien, merci. Tout ça, on tolère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'abord, pour l'interview, on a un journaliste. Biso na bino to luka batu to pesa bango to zwa bango interview. Mais soki besoin ezali po sangwa ye pa na yo ndeko ayebi. Na sala ka émission na ye ayebi. Ndeko ya mwasi azali awo. Sera mwasi. Na sala émission na ye ayebi. Mama oyo azali awo. Nazala nyongo interview na ye ayebi. Donc makambo interview ngala azali muninga ya bato nyonso ya baleki nyonso. D'abord na vivre na bino normal. Na moi succès ya moke nzamba pesi ngai. Soki nazalaki humble te tokovanda boye te boyebi bakongole ndenge balaka mais biso tobana nzambe tomikitisi toyebi ke succès ezalaka boîte à conserve date inspiration ezalaka donc towana biso normal mais soki parti politique moko eye et attaquer ngai pour que la changer ligne éditoriale oyebi nga nano malamu te moyen na milobela mais naza moto akunki ils ont passé à tomber dans Monsieur Patrick, allez-y. Monsieur Patrick, monsieur, madame. Oui, monsieur Patrick. Alors, donc, 5 questions, madame. Allez-y. Merci beaucoup. Vous répondez si tous ont opinion sur maman. Monsieur, vas-y. Allez-y. Pour profiter de l'occasion pour se greffer pour que on s'achète une chaîne de télévision pour s'acheter la télévision. Il y a une manière pour vous de solo là, parce que français soit bloqué dans le tribunal, soit bloqué au solo là, à la milliard. La solution à la mi-balée est ça, question. Madame. Allez-y, madame. Poser question pour pouvoir répondre.
Et puis, et là, on va regarder. Est-ce que c'est une réalité déjà dans la carte? Parce que on a deux caractères. On va dire que c'est qui n'a pas. Tout d'un coup, tu dis souvent là, et là, c'est par rapport à l'immobilier, mais ça dit que peut-être que non, on a peut-être une culture ou une vérité, mais on va chercher à bannir. Mais le bel que non, on a peut-être une culture. Monsieur. Il nous reste 3 questions pour terminer. Il n'y a pas de problème. 3 questions. Nos questions, s'il te plaît. Questions. S'il vous plaît, je pose une question. C'est mes questions, s'il vous plaît. Je suis journaliste et je pose des questions. Tout le monde est journaliste ici. Questions. Congo est au-delà du fait que la chaîne de télévision, c'est aussi une société commerciale. Alors, la matière est à quoi lorsque la société commet une faute, on poursuivre par société, dans la gestion de la société. Ici, nous sommes dans l'hypothèse d'un contrat. Ici est un contrat. La question va être interrogée sur place, on répondit que les X, les APC instructions, va cotater. Alors, les hommes en justice et la saisie, je pense qu'il fallait avant de poser des questions pour vérifier place justice et la saisie au Yéba pour se dire l'autre en volonté. En effet, Bangomi Balé est à la monsieur Mandeke, là où tu as fait ça qui est hors et monsieur Salamate, Baza est quitté. Pour Rolanda, procédure est en cours. La question est que je me l'avais et je juge. Je précise aussi une chose. C'est pas une ligne éditoriale. Les hypothèses qui a dans un contrat, chacune des parties a une part des obligations. Alors, obligation à la société Congo et ça qui a disposé plateau n'a pas assuré diffusion en direct et à émission. Parti à la politique, c'est-à-dire au Fouta, il n'est pas mensuel. Qui a exécuté parti à pouvoir et à l'homme a exécuté et a indiqué motif T. Donc jusque-là, même Bissot, tout le monde demeure en suspense. Toyebi motif T. A combien la banque à l'outil Oyeka Kabouyemo dans l'émission Baboui. C'est pourquoi pour saisir justice, en Bengaye, à Boya Bouluma, motif Nini a connu l'élection. Et ce cas s'expliquait, justice c'est le temps pour la Boya suite je pense. Merci. Je peux répondre maintenant. Ok. Batuni ngai soki ligne éditoriale na ngai eza nini? Ngai naza na ligne éditoriale te. Ligne éditoriale ezalaka mpo na chaîne ya télévision. Ngai naza na cahier de charge. Nazotosa nde cahier de charge. Cahier de charge na ngai elingi koloba ndenge tolobi tokoyamba moto moko, tokoyamba bato mibale baye na débat, tokoyamba 3 personnes voire même 4 personnes. Pas si ezosala bato nde yango wana. Mais jusqu'à présent toza ko respecter cahier de charge na biso, c'est ça kaza nango. Et puis eza eloko akobomba te. Soko lingi omona yango yepe na bureau tokolakisa yo. Toza ko tosa nde cahier de charge na biso. Question msu batuni ngai na Africa Télévision. Position politique na nani position politique na ngai na la kanine. Mais nga naza na cas ya peuple. Nga naza na cas ya bato te. Yango mona yebisaka bino na émission oyo ayebi apesaki nga mbongo abomba te. Bimisa vidéo, bimisa papier, tia enregistrement place nga la sengaki yo mbongo pona koma mutu na yo. Na simbaka mbongo ya ba politicien te. Ngai na ba politicien toza na relation moko. Na pesi mosala ofuti mbongo. Point barre.
nazala mbongo mususu te oyo akamata mbongo kende kofunda mutu. Je ne me laisserai jamais au service des politiciens. Natikala kosala ngote. Oyo ayebi atombola musapi nasala ngote. Donc je reste au milieu du village. Babenga kanga sango pona nini. Elingi kolakisa église au milieu du village. Question yango la bandai kozela. Ndenge nini okoma sango. Pona nini olataka robe. Borate ba question. Na ko répondre yango plus tard na conférence oyo koyaka. Na kansaki question ekoya modèle wana metikali koya te. Question muso ezaki nini? Ah non non, question muso abaki. Est-ce que ozo se rappeler que émission moko salaka yango nde memi problème. Ba émission ekomema kaka ba problème. Ekomema kaka ba problème. Pona nini? Eza vérité. Bato balingaka vérité te. Eza problème ya émission te, eza problème ya vérité. O eza na kati émission. Mais nzamba kotika biso te. Toponi quand ya vérité, Dieu est de notre camp. Il ne va pas nous abandonner. Arozala biso tina suka. Nazo sala musalo pona ko sepelisa batu te. Na lobaki na bino. Kenga na kozala candidat député te naza nango besoin te. Ote nenga bandi bona 2023 kozala candidat député te. Na kozala te pona nini? Même gouverneur na kozala te. Na kozala te parce que nga nazali croyant ya message ya Branham. Branham aboyi biso to kota la politique. Ato pesinga mbongo mais religion na ngai epekisi ngai na kokota te. Ça ne peut pas faire un débat monsieur na kokota te na kozala politique te. Kotu na ngai lisusu question wana te. Na kokota députation te, na kokota politique te. Je reste journaliste. De ce côté-là toyokani. Motomso atuninga avant dernière question. Motomso atuninga pona kolongwa okosala chaîne papa. Nazo pesa bino licence. Bana basi ebele bazo souffrir na makambo oyo. Ozaki na mobali no liboso, oyo boyebani na ye. Mobali wana boyokani na ye totiki. Ozi mobali ya mibale ya misato ya mine. Okomi na mobali oyo ya suka 7e mobali. Yenda bali yo. Bato ba monaka yo na mibale ya liboso bazobengo mwasi ya ndumba. Mozoko zaka na recherche abonné. Jour obali otikali esika moko. Donc tant que toyokani na on esika te, kotambole kozala kaka jusqu'à ce que tozo adresse na biso. Tant que tozo yango, tokovanda kaka na kimia. Mais tant que donc tozu mobali ya sûreté, toko continuer koluka jusqu'à ce que tozo. Batuninga après awa kozala wapi? Nde question bozo zelango. Après awa na kozala wapi? Yango ne population azozela. Bosolo la politique. Désormais, Bobo Sanakotia Mbongo te, po toza koluka to sala studio na biso. Toza la makanisa ko sala chaîne à télévision te. Toza ko sala studio ya production. Toza na besoin ya misolo. Pona ko fongola chaîne mobimba mbongo esengi biso, bato batuna nga pona montant na studio. Na ba moyen nyoso toza nango ezosenga biso $96,000. O esengeli toza nango na maboko. Le montant est connu. Nous avons besoin de $96,000. Pour la kosala studio, ndenge to lingi ezala, ezo senga biso au moins $43,000 pour la studio. Pour la kozwa signal, pour la ko meubler yango, pour la ko tia lumière, pour la kosala nyonso, pour la kozwa bâtiment, il nous faut au total $96,000. Naza ko senga na bino esika bozwami. Bozali banda ya mboka bozali a bosali sanga pour la vérité. Na ko servir motote na ko servir kaka peuple. Ba numéro ya téléphone ezali oyo bokotia M-Pesa oyo bokotia Orange Money numéro RTL Money pe ba kopesa bino ezali esengeli botia misolo pote bosunga ngai oyo pe pona kotia na banque ezali ba kotia pe ba Apple on bobenga so ba Apple so ke Apple ba kotia la bino pour que bato apoto pe botia soki bosali singa eza bozo pesa nga makasi pour que na tenir na décision na ngai ya kokende na politique te ba journaliste bazala problème wana kozanga misolo bakomi na merci ya ba politicien bosali sanga na lutte oyo pona koma na suka nazali ko sala chaîne ya télévision na noté na lingi d'abord na sala studio et puis to sali chaîne ya télévision bosali sangai désormais bosolo na politique Ntingi télévision PCS TV Molière Sara télévision Kinactu ba chaîne nyonso diffusera bosolo na politique bako continuer Radio Mont Bleu bako continuer ko diffuser bosolo. Pour la chaîne ya kosala direct toko pesa bino chaîne o toko sala parce que tozo négocier ba contrat ou ba pesi biso
tozana nous convaincu te soki tozwi contrat eza kosepelisa biso tokoyebisa bino mais bosolo ekokufa te à partir ya lundi tokodiffuser bosolo na bachaîne ya télévision nyonso ndenge ezalaka bainvité bakozala débat ekozala mais ekozala na Congo web te ekozala esika mosusu TV eza radio te tombola maboko place tozami sekomi na suka. Merci beaucoup alors. Donc, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, on prend les interviews.